Nebi ki bozalaka ebele na banda kuna bino kozela magazine moko ekolo Congo Zoom Congo Plus bandi balandi mbote na bino. Zoom Congo Plus. Boba était na politique président de la République Fachi asalaki discours moko makasi devant des chambres parlement na état de la nation koloba ndenge mboka singeli etambola tolani ndenge ilikanaki na élément basali biso na Eric Djonebala. Mokoya samedi 13 décembre 2019, président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azalaki devant des chambres et parlement pour nakoper ce discours na sur l'état de la nation. Boyeba été na discours na ye ezalaki environ 2h35 minutes ya koloba. Na kotambola na ye mokonzi ekolo Congo président Fachi Beton albaki boye. Na likambo etali double nationalité, retour ya élection présidentielle pour na détour, banzela courant paiement ici toute l'étendue ya RDC, service ya l'état et kokoma digital pour na ko éviter ba vol pe recette ekota makasi. Guichet unique pour na ba paiement ya ba impôt. Ba impôt foncière pe ba taxe pour na banda kunyonso pe ba immeuble. Ba service ya contrôle et kozala diminuer kuna na ba frontière pe na likambetali douane et kokita. Kota la malamu lisusu lolenge ya boponami ya ba gouverneur pour na ko éviter ba kobena na ya ba députés provinciaux. Soutien ba industrie agroalimentaire na kati ya RDC zali à 100%. Amélioration ya climat d'affaires pe lutte contre la corruption. Meilleur contrôle ya secteur minier pe hydrocarbures. Construction ya barail, Ilebo Lubumbashi. Boyeba ete mokonzi ekolo Congo alobaki makambo ebele aprometaki bana Congo makambo ebele. Mokonzi ekolo Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asukisaki discours na ye na ba verset biblique pour na kotalisa ete soki nzambe apesi mutu ba responsabilité akopesa ye pe makoki ya kosala nyoso na nguya na ye. Boye kitoko po RDC na bosenga ya mokonzi oyo ayebi nzambe pe na souci ya peuple lokola mot d'autre pesa me pa papa le peuple d'abord Pitolingi 2020 lokola mokonzi kolo alaki yango année action to mona pe si sabidimbu et salema na kata RDC. Boye. Bonjour papa. Nazali président cellulaire ya Béton Carrière na bengami na kombo ya Daniel Kabeya Ilunga. Tuyambio lelo pona oyo pesa biso makanisi na yo ba impression na yo par rapport ya discours ya mokonzi mboka tant kolandaki yango pona yo esalo ndenge. Vraiment nazana esengo mingi ndeko journaliste na mutuna oyo tuningai. Vraiment discours ya mokonzi ya mboka na banzi balandi yango Afrique mobimba, Congo mobimba, monde mobimba. Depuis uta sali discours na ye, batu nyonso bana nyonso ya Congo bazali na esengo. Esengo ezalaki na bato bazalaki pe libanda kaka te ezalaki pe esengo na kati ya bato bazalaki pe na ensemble. Yango wana bato zala ya kosepela makasi puisque mokonzi ya mboka a assuré biso, alakisi biso schéma ya sika. De façon que Congo est commis déjà ya sika. Malgré à Koutimboko na kati ya crise, mais à la kisibiso apesibiso fait des routes ya sika. De façon que Congo et kozala ndenge ba komisi yango lokola poubelle ou to ba komisi yango lokola enterré. Ezalaki enterré mais ya séquisi yango. Azana souci vraiment ya mboka woyo de façon que mboko ekende liboso na banzi na discours na ye biso nyonso tolandaki yango tozalaki à 100% pour na kosepela puisque na discours na ye vraiment. Mais na discours ya mokonzi mboka batu mingi basali ba critique ba lobby a lobby tellement minutes ebele 2h30 mobimba ya koloba et pona batu ba lobby kesinganaki a résumé maloba na ye. Mokonzi ya mboka aza n'importe qui te ndeko journaliste. Mokonzi ya mboka aza muntu moko teke ala mukina tongo ayeka asala discours te. Bango bayebi teke discours wana ba kozala ba komi yango uta mikoloboni ba étudier yango uta mikoloboni aza cara de la nation ye papa na biso na Congo. Il fallait appeler sa feuille de route na ye ya ndenga ko kambela mboka ndenga ko kendela na mboka po discours ezalaki atandi
Congo nyonso mobimba ezalaki discours teke ya mutu aza ya parti politique moko boye ya telemi bapese 10 minutes bapese 30 minutes non en dehors ya nzambe likolo na Congo awa tozali toujours na mokonzi ya mboka mboka eza ya ye esengeli alakisa asimba na point nyonso mutu nyonso azala satisfait mutu ayeba ndenge nini azwa musala na Congo ndenge nini akoki kotambola ndenge nini akoki kozalela mais bakoyebisa ke discours eza mulai eza première fois ya mokonzi ya mboka atelema devant nation ya ba congolais pona koyebisa bango message ndenge nini bazali ko s'attendre mais batu balingaki kake aloba kake te mbongo yango yo bokende kolia uto bobanda ko salela yango il fallait ayebisa mutu nyonso oyo azali ko servir Congo uto aza ko salela Congo musala alakisa ye ndenge nini basalaka discours na ye kozala ta zwaki 5 heures du temps 16 heures du temps pona biso ba congolais pire ba congolais sali biso moi bien. Mais balobi ezape mbala ya bosote to kaba discours oyo to kango depuis série ya Mobutu alaka makambo ebele ya malamu esalama te Kabila oyo atikeli ye pouvoir aloba pe makambo ebele esalama te mais est-ce que ba promesse nyonso ya pese belo de ko salama na mboka oyo. Merci ndeko journaliste na lingi nazongisa yo moke soki Mobutu azalaki Mobutu mais oyo azali Antoine Tshisekedi Tshilombo aza homme ya parole oyo alobaka nde asalaka mais alakaki bango na kati ya campagne alobaki likambo ya gratuité ya enseignement pe na ba province bazala na kimia bana bazotanga ofele uto bazotanga te bazotanga ofele ba province nini we ezalaki na mbilinga mbutu ekomi na kimia bato ba se retrouver bato babimi zamba bavandi eza na combien de temps mokonzi ya mboka toza na ye pendant asali pas même une année aza na 10 mois soki 11 mois ya pamba mais bozomona ba réalité mais siko tokozala tokokloire ye te ndenge nini lera yebisaki bango ke na uti na Kenya na za tike kanya banjimaki te mais baye bamoni ye lisusu na pouvoir biso tonjimaka ye po makambo alobaka nde oyo asalaka yango wana ekoko bangisa biso kolengisa biso teke a promettre akosala te po na campagne alakaki alobaki ke gratuité ya enseignement makambo ebele tomoni yango bana bakomi kotanga ofele alongoli ba crise cardiaque oyo ezalaki na ba parents mususu na Congo lelo ba école ya minene ya bien ozotala école lokola mukengeli minute muke babongisi bato bazali na kimia basoda baza ya kosepela ba enseignant bakomi ya kosepela congolais nyonso aza na esengo toyoki après discours ya mokonzi ya mboka Martin Fayulu bayambaki na France 24 alobi ke nyonso oyo mwana mboka mokonzi ekolo Congo aza koloba ezali pamba bango il faut bazonga na vérité des signes po makambo ezonga malamu bandaka kodéclarer banda koloka vérité des urnes vérité des urnes o azoluka yango azolukela yango na se ya mai uto na Congo oyo Congo ese fongwami oyo batindeli biso Félix Tshisekedi en tant qu'apôtre na biso en tant que motei malamu ya mobateli malamu ya bampate ekokaki kozala malamu ke tozala na Félix Tshisekedi oyo ayebi nzambe te usota azala païen mais na mokonzi oyo aza païen te oyo ayebi nzambe azali ko exhorter bato balongo na mabe baya na malamu ya zoluka vérité des urnes na uti ko sala ba tourner na ye ba tourner akendake so akutani na ba bourgmestre ya ba France soki ba bourgmestre ya ba Europe to yebite ba tourner na ye asalaki wana eza ba distraction avant na ye kimia aya kotala ndenge bazo sala musala mokonzi ya mboka na koloba na ye na assemblée alobaki ke tozo sepela na opposition na bango makambo bazali kosala ezali kosepelisa biso pe kointerpeller biso avanda na ye na kimia atika ba distraction atika ba congolais to ana temps distraction te to ana temps ya musala batala 2020 ndenge kozala en action okozaboko alobi année 2020 dali année ya ba action kozako kwa na maloba wana naza ko gloire na ba maloba wana lelo tozalaki na sota mouton te bomonaki ya bayaki ko yebisa biso ke banzela bo babongisa ko monika ya longoli lelo soke na pompage ko mona bana pompage bazana esengo na Congo mobimbo so moni nzela wana wapi à part Afrique du Sud na Afrique nde azana banzela wana basota mouton wana mais soko azobakisa yango po ete ke Kinshasa ekoma kitoko Congo ekoma Congo ya sika l'air muto ko wota libanda zongi amona te ke Congo ekomi ya sika za Congo ya kala wona tika kite il faut bilembo ezala mais na pesa bakisa baso de mouton na pourquoi pas asala ekara banzela na ba place banzela ezala kite mais ndeko tozo bakisa banzela bayaki abayebisa ki biso lisolo ya 5 chantier ke so to sali ba 5 chantier o banzela oyo eko faciliter bato bambouteillage style mais basali
tosali yango ozomona ke embouteillage eza ko continuer yango wana mutu na mutu azana inspiration na ye mokonzi ya mboka ye a étudier ke ndenge ni tokoki ko éliminer vraiment ba embouteillage yango wana ba programmer ba sota mouton ezala banzela ezala double misusu eza likolo misusu eza na se pourquoi pas kozwa makambu ya monde komema yango pe na Congo po ete ke to sepele tozalaka toujours ba pauvre na makambu nyonso moni teke banzela wana ezo sala biso bien Yilobano asuka po na ban école Congo pe po na parti place ozali ko kamba bon lilobananga ya suka na bana Congo bana vraiment bana ya patriarche Etienne Tshisekedi wa Mulumba ayebisaka biso a rassurer biso na maloba na ya lobaki ke mokolo na kozwa pouvoir atakaki atambuma ya lisasi ekolelaka te na kozwa yango na kimia bomoni yango Félix Tshisekedi azui pouvoir ata ya mbuma ya lisasi te ezalaki prophétie ekokisami ya ndeko Etienne Tshisekedi yango wana na maloba oyo mokonzi ya mboka azali toujours kolobela biso to gloire na yango 2020 lere kobanda kosalema okomona mutu akozala lisusu akoleka na télévision te akobandaka kokumisa nete lelo oyo bato ebele bazala kofinga gratuité mais omoni ke bakomi kosala babanderole bakomi koleka na bakomi tozo soutenir mais bango nde bakomaki na critique liboso yango wana tozala na Congo kaka mpona kokritike te mais tozala d'abord mpona kobeta d'abord maboko na eloko mutu azali koprotege biso nayebisi bana nyonso ya IDPS bolala te parti elali te Augustin Kabuya na président na biso ayi Jean-Marc Kabunda bazali kotravailler mpona vision ya parti na biso bozomona ke parti elalité parti eza toujours en mouvement polo bagiteke non parti tomoni elali bazokipe biso te non ezali tozola bazola bakonzi na biso bazali kolandela toujours toyeba ndenge nini tokokosala ndenge nini tokosala tokozo pouvoir ya sika ndenge nini tokobongisa makambo ezali sous parti o boyebaki ya kala wana te komi parti au pouvoir et komi likambo nyonso tolandela yango batu nyonso ya IDPS ba combattante ba militant esika nyonso bozali Congo mobimba bozala na kimia bokosepela boza déjà kosepela po bozali na pouvoir makambo ya parti ezali makambo ya cuisine interne na biso tozali bakonzi na biso Jean-Marc Kabund Augustin Kabuya le général atangisaka biso kofinga te alakisaka biso toujours idéologie ya musala yango wana tozali kosenga bino bozala na kimia 2020 ezali kimia ya Congo kimia pe ya parti na makambo nyonso vraiment nazo kolinga ko interpeller pe ko yebisa bandeko ya fédération Tchangu eza na top bomonaki yango yemoko CG alobi yango Tchangu partout boyebi ke Tchangu ezala toujours na mouvement na musala oyo minga Kwete Pierre azali kosala na kati ya Tchangu eza ya kotelema elalité na kati ya section na biso président Charles Chibangu azali toujours en mouvement biso ba cellulaire Daniel Kabeto azali en mouvement na bengi bana nyonso ya Tchangu et surtout na Mikonga tozali toujours en mouvement bokendaka na ba cellule botika ba biloko ya ketokei boye ba ONG boye ba fondation boye bozala toujours na base ezali cellule bozonga na ba cellule bolanda makambo ezali koya kuna ba information bazali kopesa bino kuna botika ba distraction na kati ya ba fondation na ba ONG non biso tozali parti politique okoko sangisa ONG o asbel o sangisa yango na parti politique te yango tozali kosenga ba combattant nyonso botelema bozala toujours en mouvement na bengi bino pe na marche de santé oyo tozana yango le 4 janvier ekozala férié tokozala wana na marche ya Ligue des Jeunes ya béton carrière ya cellule na biso vraiment tokolongo wana marche pieti kinkole yo nyonso lingi ko participer na marche wana de santé yaka na niveau ya arrêt carrière quartier Kampama tokozala wana ba polo ezali nyonso ezali tokoma wana tokende na mouvement toujours ya visibilité ya parti na biso po elalité ezali toujours likolo. Merci mwana mboka.